bana Congo toseka bango déjà po baza kopola to na kati avion tokende Afrique du Sud naza na master nanga Congo mania ya ça va ça va tozapi towana na aéroport ya Luanda aéroport ya Luanda donc tokende Afrique du Sud Johannesburg voilà Johannesburg parce que bato belé ba chatembe ke no to emso tomate bis te Congo nanga za Noema Oliveira tokutani awa na aeroport reconheci ela em função da vídeo que salaka na YouTube ba programa o salaka na reconhecer na benga aqui eu tô só ali tô ensemble nasce eza déjà avion munene ya Afrique mobimba tozokende donc tolongwa 14h05 voilà balobi toza na kati ya aéroport ya Luanda biso toyaki délégation héritier atikali je pense que ngana ke Afrique du Sud komona ba Jimmy Belau ba Del Joko ba Good Danger bato belé baza kuna baza na besoin pena to mona na masa nanga partout bozela biso je pense umela kuna ngana natanga kuna ouais déjà na 4 mbula kuna voilà na viva kuna ka déjà voilà OK d'ailleurs kuna fansa de masolo masolo déjà kuna fancy na kuna na déjà na ndako wow félicitations merci mais Congo kitaka sote na komi Congo te depuis botami depuis na botami na ba famille nanga baza mo Congo voilà mais na besoin na souci na kende kuna mais to sala nanu ba masolo voilà ko koma to matakuna voilà Angel Muswahili Makizembe Koko Arafat bozolanda biso toza na kati avion honorable Zakari Baswele Mola beaucoup de respect trop na héritier Watanabe oyo andemi lisusu ko futelanga bien na beta South Africa. Merci agence le Millennium ya Roger Ngandu pour na visa. Merci Roger Ngandu bambote belé place aux Ali. Merci l'agence le Millennium. Na habite toza na biso pena donc pesa bambote na oli. O shout out vai aí para o Guilherme Prata, o Sandro Dongala Paz, Trezeguet, Macuala, voilà. Delano de Zono João. Voilà. E para todos que me conhecem, voilà. Vena nga Jimmy Bela ou Adel Joko ba Good Danger, vena nga Gauthier Mascotte, Angel Muswahili Makizembe. Mabango to bwa batu na kati avion, soki ba bosani opena na avion, c'est que milelaka na déjà. Vena nga Papi Kelly, José Pangela da Silva. Voilà. Roger Afonso. Boka pe batu no ya awa na ba portugais. Na ba portugais. OK, o Tiger, Mangabi, voilà. Jay Pereira, Gapa Picasso. Voilà. E são muitos. Danger. Voilà. Babi azane Congolais na biso vivre na Angola mais atanga na Afrique du Sud. Okende esalinga plaisir à toi. Atanga na Brésil. Afrique du Sud moi to kaka. Oh, d'ailleurs tikala na oleka Brésil. Na comati na kende São Paulo na Fortaleza, na comati Fortaleza. Voilà. Donc okende no boti Brésil. Oui. Oh, dans Bossala Scal na Afrique do Sul, Johannesburg. Semana que São Paulo na Kiti, Fortaleza. D'ailleurs on a avion Tilobi. Começa na déjà. Voilà, par contre moulaye. Félicitations vraiment. Mais na mono teve beaucoup de bilo mona mine ezani. Système à brésilien. Système ya brésilien mais ya kobongisa ba mino. Voilà. Et ça la randeni. Ça la bonga capé et passa capé moi aspect. Moi aspect, voilà. Et tout ça. Ndenge bato msu balata chaînette ya Kingo, bato msu soupe. Et puis ya via mo pe munene toi. Vraiment munene toi na se ba jalo pe ba bébé belé ba beaucoup tani ndeni. Bato ba meto na beaucoup tani ndeni. Kama makambo yako yebana. Voilà. Ndelo yebani mingi. Voilà. Na kutokutani hawa na aeroport. Voilà. Pronto, né? Merci. Gauthier Mascotte, Adel Joko ba Good Danger. Batonde qu'on a biso memaki so déjà ba journaliste ba ke wapi.
biso toza na kati ya baavion bozomona awa welcome oyo avion South Africa po ezalaki ona bazokosa biso donc yango vraiment la bouche autorisée boti kokoma biloko ya lokuta vie nanga Jimmy Belau vie nanga Louison Mbata de Paris na Cape Town de Paris bo préparer déjà na zoya wana Junior la mon ami natiki ba master nanga Gabana Basele Juvenal Kibala Adam Siluzolo na ba bonne condition vraiment héritier Watanabe merci parce que au tcheba journaliste na condition moko vraiment kitoko futelinga pe billet à se déplacer en tout cas merci na yo na pesi merci à maman Julienne Wabiwa direct de Kinshasa merci Angèle Mouswahili Koko Fatima Kizembe Koko Fatima Kizembe boyebi kaka biso to bunda kaka je pense que kala te décollage kala mingi te voilà nano bakangisi ba porte te kala mingi te de 14h juste déjà tozolongwa biso natinda pe mbote ba gelo awa na Luanda gelo langa vivo na vokumbi bolinha na bule gelo bonenge master na ngai gelo langa vivo ya bolinha na bof nanga Jacques Mwamba voilà azape congolais voilà na Diego na Milton Liamba Confino kuna na Brasil na de André voilà na Prata Lifuni Aniao oh komba nde nini oyo oh komba nde nini vraiment nini amweza munene soki totourne yango mpena boye Gayaga donc eza Gayaga South Africa yango donc tozokendela biso donc mais à part Brésil moko tano pe ba Paris moi tout na ba master kuna na ba Paris ba Angleterre na France kuna na Italie pe za na camarade kuna ba Otanga voilà Yassine za na Lyon Lloyd Banks pe kuna na Paris voilà za na Ibrahim Milando kuna na Italie voilà Heroi Roger Hollande na Zilando bango trois na Italie ingénieur Aloïse Kisunga Makizembe Gelo Bonenge maître ninja na Londres wana yo yebi kaka toza awa venanga Jimmy Belau yabike boza na aéroport déjà na ba partout masa nanga pacho refi pe na Kinshasa topeso bambote pacho refi angolais lelio makasi pacho aza wapi nga pacho refi aye na été bon ya kota déjà ba angola ngo moi tout wa ba ele na siro zolanda biso kabana basele tikala contrôler je masa nanga migenyema yo yebi asa nanga migenyema bodoki matadi Cape Town na kati ya Luanda wana bodoki matadi yuyu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sanbonani, Jumalang. South Airways welcomes you on board flight SA055 to Johannesburg or Tambo International Airport. Captain Norman Joseph is our commander this afternoon, and the flights to Tambo International Airport will be approximately 3 hours long. Please make sure that your hand luggage is packed away either beneath the seats in front of you or in the overhead lockers for takeoff and landing. Thank you. PDG Cardoso Mwamba que não é patron. Senhores passageiros, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindo ao voo 055 com destino a Joanesburgo. Por favor, nesse momento, a sua bagagem deve estar por baixo do compartimento ou por cima dos compartimentos. Por favor, note que algumas cadeiras na classe econômica não permitem bagagem por baixo dos assentos. Toda a bagagem deve estar por cima de compartimentos.